Et Alain Paloukou qu'on applaudit très fort. Et bongo yesu asali biso ngolu tokopesa yesu mololo azwaki mpe lokumu. Alléluia. Bokotuna ndenge nini esali ete nakoma kosalela yesu masiya solo botune tunami nzambe yendakelakanga. Bokotuna ndenge nini esali ete nakoma kosalela kaka masiya solo botune tunami nzambe yendakelakanga. Zela yesu ye mokwa mpona kape alobela bato lolenge nini mambe nayokaki lolaka ntango mesi ya pesi natosise kotosa natiki nyonso ngai natiki nyonso natika moyibi kobetela yesu maboko beba nazalaki na ngai ebembela vimasi ozongiselinga zala na ngai nyonso lingi zela na yo nga nayebaki tere mbeka esotelo likabo epano yesue epano yesue mamamama natiki nyonso ngai natika masumu zela mabe naponikaka yo natika moyibi natika kindumba mpona nange atalisinga nzela alobi na kende atalisinga nzela alobi na lela te atalisinga nzela alobi na sebele bonane mpona nini nzambe mokili esalama boye mpona nini nzambe mokili etonda na bakadina moto na kolinga kolinga ngai te vraimen talelanga likambo nasali nanga eloko te nasali maso mpo nasepelisa bato ya mokili kasi bango balingi nga te yesu balingi na bango ngai te yesu kristo kata likambo nanga na milimo mabe C'était Alain Paloukou et Pascal Mitonga. Je vois l'ambassadrice Rosny qui ne sait même pas se rasseoir.
Est-ce qu'on peut applaudir pour aider l'ambassadrice Rosny à se rasseoir, s'il vous plaît? Ambassadrice Aboyi Kovanda. Tellement émue, tellement emportée, tellement surprise. Merci, ambassadrice. Alors, il faut dire que c'est une soirée qui a commencé par le duo. Et les talents nous ont montré comment est-ce que, de manière exceptionnelle, ils pouvaient le faire ce soir. Pasteur Laude, que dire de cette prestation qui a mis tout le monde, qui a satisfait tout le monde, disons-le? Maman Grâce, déjà, de la manière dont ils sont habillés, ils sont en symbiose. Ok. Et je pense que c'est la meilleure prestation de la soirée, honnêtement. Et pour moi, ça ne m'étonnerait pas du tout de voir les deux jeunes gens au-delà de la compétition. Déjà dans la compétition, ça ne m'étonnerait pas de les voir au sommet, mais au-delà de la compétition, ça ne m'étonnerait pas que dans leur carrière, dans leur destinée, qu'ils aillent le plus loin possible. On sent une telle cohésion.